Ah, tout ça et pas à Marie-Jeanne Bologna. Tout ça, la surprise. Y'a Marie-Jeanne. Les jeunes n'ont premier. Les jeunes n'ont dit. Oh, oui, on a un vrai chéri, hein. Marie-Jeanne. Oh, putain, pardon. Filmen zoto moi Marie-Jeanne ça me bomba na maputa na lingala ba komba la Marie-Jeanne bololé uta papa ah les jeunes ça ba komboté Marie-Jeanne me ba kisi su bololé pisa bolo joaba pisi bolo te mo joana yaite bololé pisa bolo joaba pisi bolo te mo joana yaite pisi bolo te mo joana yaite eza na ba oyo ba okanga motema te da ba okoka mbau te bazokoka mbau te ba cédé bazo cédé eza ba msupu bakenda ba église hein à quelle église mais à que voilà azo bomba na sima so que boza esika moko wana boma ndazo loba ne pas faire autorité obi oui nzo kande pisa boro joabo omoni siko place cri nanga pisa boro joabo ezu place yango borango nini perpendiculaire azu jeep tellement tozo yoka o bana basi ba osaki les lesbiennes makasi po bazo ba voiture mais oyebi quand même peu moko bon normalement on appelle mututi ah bon par exemple Marie-Jeanne Bololé to ragona moi le roi exemple quand même exemple wana eto yoka même exemple Marie-Jeanne Bololé to yoka ketam susu na mutu boy exemple pour ngai vraiment jamais de la vie de ma vie na ko sa musala na te sakana mobale bilengi mo ekata na ona nzela siko yebisa biso bolingo ya bino na boko tika vraiment te omoni Mobutu tozabatu eza na batu ba mususu nde bino baba journaliste okomona pe journaliste mo be chroniqueuse mo bo sepel na ye bolingani mais ça dans les bons OK mais ça te pisa boro joabo olingi moi ça batuka po moni makolone tonda omoni moi simevanda omoni moi poitrine na kitoko po bino wela tolo obite mangolo ya bien ya kodembela yango yo non so olingi moi si linga ye pona mutema mba parce que ezana ba doberman na ebele na théâtre ba doberman olobini ah doberwoman woman oh yo solo bala ya ngala mais yo ba makambo ngala lo bate olobini yo solo ba doberwoman mambo belenga na lo bate yo so répétant na complète so donc narata théâtre na biso baza ebele o ba tireur d'élite na ya basi ya mibali donc ti ba mongo ba ngo litimbo wa tirobi pa azoli me banate sikonga esa bonka so mutu abi mutana kufuna maladi bonga na po anini kyo na bimana ete nga kutu batu bakanisela ngane mabe obimana ye bozana ba maladi Tito lo babo na kati ya théâtre ba malade ezali. Tito lo babo bozana ba malade. Tolanda ba santé na bino te. Toyebi bino. Mais ça n'engage que vous. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix
À Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Ciment, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Très chers internautes de Congo Mokele TV, je vous dis un grand merci pour cette attention que vous portez auprès de Nondi Premier, votre humble serviteur. Je suis toujours présent dans l'actualité Nabissio, messieurs et dames, vous le savez très bien. Vous le savez très bien, je suis toujours là pour nous rappeler Sarabino actualité et aujourd'hui, on a adopté désormais système O Yarokitaka sur terrain et le col la Nazan la Katia Kinshasa, il faut nous rappeler palais artistes musiciens, artistes comédiens, voire même artistes peintres, je suis pas seulement dans la musique, mais tout ça on partout, art théâtral, tosali partout, tosali. Et on dit premier Nandimi Rokitati Nakata Kauka et pour faire une surprise à un artiste vraiment à la liste star Nabiso ya théâtre Yende Mutasepeli Sarabino, c'est une comédienne que vous aimez beaucoup Banderonia surtout Bazalarana Poto. Bande Kutuba Rana Poto, Batutoba Rana Diaspora, même na Angola côté Tozalaka, c'est une artiste Oyo, Bato Belé, Basepelarané, Soka Osala, Cinéma, na Bango, Soka Osala théâtre, na Bango, Soka Bazobeta Banzonzing, Soka Zate, Bosepelara vraiment trop, Maman Mungala, Nabiso Komone, Maman Marie-Jeanne Bololé, Toko Sala surprise, to Benga qui est. Na yebite retourner la caméra et non deux premiers tours ngade mama kambabwe comme ça toye bandenge ni nango artiste pe ba vivaka et ngwana ndemtu et osala biso bien grand merci na bandero nyonso tout je continue à dire bato ba soutenir biso to senga vraiment une forte soutien na bino tout ça vraiment na posa ya soutien messieurs et dames banderonyo surtout balandara nondi premier na Congo mokili to na mboka na biso ngola te tozongi Kinshasa toye ko sala musala alors bandeko poto ba vrai chéri o ba Holanda émission o balandara nondi premier na ba vrai jo ba o pe balingara lokumu na ba o pe baza héros dans l'ombre basali saramutu ça pourtant baluka lokumu to na posa na bino bobenga biso bokomela biso na WhatsApp tozara toujours présent to na posa ya ba soutien na bino et ça la biso bien alors toye total vraiment maman Marie-Jeanne Bololé na palais na si ba pesa biso adresse na ye pas me taper c'est une adresse mais na bimela surprise na caméra poto mona e mbala monde ni na salaka un grand merci na Yann Nene Gonzalves. Yann Nene Gonzalves, le plus grand producteur, il y a l'histoire, il y a Switzerland, Nakata Suisse, Wana Mutaleki, Yann Nene, Azalité, Azala, production en solo, avec ça, musicien en solo, c'est Yann Nene. Et puis je vous dis, monsieur, c'est dames, tout va dans la Suisse, bientôt là. Yann Nene Gonzalves, la production, vous avez calme, vous avez là-bas en Suisse, na moni bolali moi trop, ils sont Ilombe, c'est Nene Gonzalves à Banda, la Masolo pour là. Un grand merci, na boss Cédric Teka, merci infiniment le patron Cédric Teka pour tout, par rapport, et puis je vois le boss Abed Achour. Achou même le boss Abed Achou, le patron Bogos. Je suis à Kinshasa boss. Les autres sont à fond la monde pour makambo tambola bien ceux qui va monio yozali la canne de Moïse. Soro beti nzele fungwamaka et talaka kayopi yo melarande ba serpent et talaka ka boss Abed Achou na ebi makasi na yo toza na posa to mona yo non du premier Kings Lova International mon ami na pesio bambote koto sali Kings International Lova boni basango ya Ben Willy le Gabonais FCC Mobimba Ben Willy le Gabonais le plus suspect, le Gabonais le plus dangereux toye tokene rokuta Marie-Jeanne Bololé Ben Willy le Gabonais on y va. On va voir Marie-Jeanne Bololé, on va le faire la surprise. Nakata palais nae, tu es déjà palais nae yango wana, tu es parlement pembeni nae poto mona Marie-Jeanne Bololé, Paolo dos Santos le guerrier. Un grand merci à toi, Paolo dos Santos guerrier, le millionnaire. Il est chez Kinshasa na Minuto, donc Totambolaka. Et je dirais aussi un grand merci. Mokonza Kasenda Ramoko. Moko c'est Baudry Matadi Mokonza Kasenda boloba te bwana poate boloba nini Baudry Matadi Mokonza Kasenda. Un grand merci aussi à Trésor Louis Ndula FCC toujours dans ma boucle. Puis bon séjour à toi Kings Lova
King Sidova, un grand merci à toi pour la nuit surtout ça la pour la salut salut. Donc voilà, et c'est fait tout le temps au col total à Marie-Jeanne Bololé. Ah, tout ça et pas à Marie-Jeanne Bololé. Tout ça là surprise. Ya Marie-Jeanne. Les jeunes n'ont du premier. Les jeunes n'ont dit. Oh, mais on a un vrai chéri, hein. Zoé non. Marie-Jeanne a mis bombara. Oh, mais Zoé non, c'est au moins ça dit d'abord contigo. Nayo okutala Marie-Jeanne Bololé ngoya oh kitoko bongo yo ça. Santé. Depuis 2019 hein. Depuis 2019. Vraiment Nzambaza lokumu. La sonde la monde na yebo batangola ba kamwa makasi. Bongo sénateur ayaka de temps en temps. N'est-ce pas ça? Sénateur Adrisha. Adrisha sénateur. Azong na temps tout ça. En tout cas benga parce que tant yoka que les jeunes non dit. Tout le monde dit premier. Adrisha donc temps ils allaient rater. Ah Marie-Jeanne. C'est que ndeko yeboko. Yaya, donnez-moi mon téléphone. Tobenga Adrisha sénateur parce que ayaka zonga katoza ta okuta na ti. Ah yo peut-être ça. Obi yo tobenga no lobby hein. Lobby ka. Déjà tinda ki adresse. Na so ko na osate. Le salate. Kasi faut te profiter. Boza na tante la mboka oh. Na monyo ozo sa nini ngo Marie-Jeanne Bololé. Nina Samuel Moka amkebo. Osala pe musala ko na ndako. Oh, no sala musala. En tout cas ngaso na vandi na ndako za ka musala. Na zala mouvementé kaka. Maman ndako vima. Maman ndako deux fois te. Te photo mona papa ozola nga ma munyo soto sala. So sala msu na caméra to yeba poko arobanda ko improviser musala. Marie-Jeanne. Pardon. Filmen zoto moi Marie-Jeanne nzambe bombalaka na maputa. Boni fenanga business class Francis Dikando. Dikando Maboko Bank. Maboko Bank ça n'est bien. Maboko Bank ça n'est bien sauf que Mikolo tozo kutana vraiment to bande kutana teti nande na longwe te problème exact on a parlé la biso. Et en tout cas tika na biso merci hein. Merci quand même. Quand même mbote balmoro yambi nini to bande solo là et c'est une particularité hein bamsu bazo ba ça peu minene hein. Bon au moins ni comme ça ka pour minene mais ça comme sous oyebi pété brusque bon. Mamba upe kozala. Mamba upe kozala. Pour Marie-Jeanne Bololé, Anaïb Sabino, un temps. Donc Arnaud ndo ça na yeba ok, on a ba dollar na vo bima. Ngala tambu sa ba to kota wa. Mona oyepa nana oyepa ya Willy Musheni. Te na pas beda chou. Okuta na Willy Musheni te. Mon sangait na zu ya Willy ngape na sala boy pona okuta na. Ya Willy Musheni na ana Kinshasa. Ya mutu moko soko komeli a répondaka. En tout cas azande orgueil côté na mona so komeli penza répondre yo. So bien Willy bonjour a répondre sur na voyage ben na déplacement là donc a répondaka même sous ozwando kazo okutana eso okutana ndo sepeli mais nesinga na bike kala te na okutana na ya Willy Musheni poto na ba to yanga na Marie-Jeanne na moka batu musuba okutana ya Willy ngala na okutana te mais na bike mukona ape ko kana okutana ya Willy te oza raison faut okutana ya za patron ya ba batu nyoso Marie-Jeanne na profiter na tuna nzoto omoni obi kotuna de santé ya boye na mona intamesko santé ya boulot na yo Marie-Jeanne succès aussi la te vraiment to quand on dirait ba tunsu ba robima ba koya mais yo zakaka aussi mawapi merci baga makila Yesu yande bakosa biso te kosa te wana vraiment surtout bana monam bana mali
Mon âme, non. Mon âme loue l'éternel. Ah, et pas fait Patrice. Patrice Ngoyi Moussoko. Ok. Mobali ya Maman Esther Moussoko. Defate. Papa ya banana ye. Bon, Marambalo Barake, Marisa ne so lingo fana na kiti na il faut sambela moi trop pour alam taba moto akena mbandaka wana vya ba simba yo Marisa ne côté mbandaka wana. C'est que fona kindi mbandaka vraiment. Au moins quand on obatu ba peut-être ça en tout cas de bobika bongo fona ki mbandaka. Bako solo mama. Mais mai ni ngala pa matin. Te en tout cas ngai mamba oba kindi mbandaka ba kindi wapi. Oyebi quand ndenga mona lingana na sukola bien. Lingana sukola bien na la propre. Vanité de vanité. Nzambe nde makambo. Kasi kuna nde ba comme ce propre propre. Le côté makila omoni kande yeso akufa pona biso ponga na zwa succès po yo zwa pe le succès les jeunes non dans Angola et tout ça pe donc zaka nzambe. Sans nzambe mobulu. Po yende suprême. Ya mona mingi bakoti ba sukola bakoti ba bonganga basali o nyoso ko sala suka ngo mona bakiti ba mabepe zolanda bango bele. Na webi peke eza bakoye ba bango suka babani na bizalili. Ah on a choral bikoro. Ba we ba sa ba we ba na bizalili na bango bazabolo. Ok, ba umela te na succès. Ba umela te ba ko ba na succès. Dato ba bato ba yamba ba ba dimne ya ba bisimba simba. Bon, oza omoni toza bato. Na ko lo bake eza teka ngande na zape na top soki ndingi nini. Non. Mais quand même on a stable depuis au salon on kitate. Yango to lo bako eza ka teke mutu so oza na succès za kisi na ba oyo baza bongo mona azana ba biloko wana na nzoto basaliye bo banzoloko basukoli c'est pour un temps au mona régner mo tamo muke pour akomi lokola iloka pema bafuli mupepe oyo mona bakoma akotuna ndini yo azaka na Kishasa oui azana Kishasa akeli banda mboka te mazana kin bango siko batongo yeba bango na batitude wana bakoma ape koyoka soni na milia bato asila boilo nini sali kasila asila bongo na babiloko au moins na ko pisa exemple mo niti ya nangai Lina Lomboto mama Lomboto ya zalaki alimo ki parce que kenda ki Angola tu vois tango azongi mama Lomboto na pesio bamboto wana vraiment ya tango azongi kin ezaka tamsuma passe pas kota mais ndenge siko azobanda ba faire ngo omona epe na scène azongela. Oui, comment on a pu comment ko benga moni asali moi temps, c'est temps c'est trop. Le baga ke article ranga de place na koma wana. Mais oui, article kanga. Olingi pe kotika te. Te article kanga place parce que tango ya kenda ki nga zero na imba. Article nga ma place, tango ya ke nga pe na zero place. Na komo beta ba hol na ye. Esali nga pe Marie-Jeanne Bolona zala. Tant na kango langa bia ya tanga loboko. Pambola petit na yo. Tout le monde qui on a petit na yo. Ya pabi telema. L'humilité précède la gloire. Abinga na nza beti na tsolo boko te mais telema yo so pambola mi déjà. Monoka mukole lumba so lo ba maloba bien. Oui, bah tu peux pas comment tu as bien honnête na ba ranking on est boyo kala raté on dirait. Les locaux témoigner ça lui fait bien. Il faut que na terrasse na ye. Ça en terrasse ça. Non comité. Ça sera juste na avenue Victoire na croisement qui Mwenza Victoire place mo bateka ba mama boke boy na gauche so roza na ngambo na elle na biso aka ko zo kende Victoire na gauche bateka ma boke ya zaka na tsanzete mo wana bateka ka ba pneu ba pneu wana moi ya za wana bakoma MJ. OK. Bakoma MJ donc wana espace ya mama Lomboto azawana. Ah d'accord. Azo évolue en tout cas na kenda kuna na kocha PC non place où il faut boye na faut ba innovation mambeza le belé na kocha ser. Kutu mikolo nde na kete mais en tout cas nde yo zabo il faut to bimela e. Déjà la photo bimela e. D'ailleurs Mama Lomboto yo la na la muka na yeba ngora ke on va surprise na onde muzala. Donc na pesi pembote na le grand prêtre Abed Achou
Non, la bête à chou, le boss à bête à chou. Le boss à bête à chou. Patron bon gosse. Na mona ba publicité ba car. Na mona ki surtout na posta na ya na rotana. Hein? Le boss à bête à chou. En tout cas, photo qui na rotana. Ozo la main. Te na otumbaka mweloko photo lia ti les jeunes. Talaka. Photo lia Mama tela motra sana makamanga. Kali na ba caméra no. Te zala no l'aise, zala no l'aise, ça vient boulot. Na otika yo batutu bana Congo mokili balandaka te, balandaka vya ndenge maizane bolola zolamba. Nalinga lai bakoma na maiza bolole utawa papa. Les jeunes ça ba kombote maizane me bakisi su bolole. Bolole pisa bolo joaba. Pisi bolo te mo jana yaite. Bukati mlomike Yesu. Ngala mungala. Suba ngato ngawole misuna minene. Ya mukebo na mwaka nesi. Bien te. Biso ngaka musuno simbi na liboko. Kangi penza liboko. Na fufu. Na fufu ngala na kuka baba. Bakwanga te na mungala me kwangi pana ngeza kamwa exclu na lia ngo kaka. Tikana lia. Na batamo bungali ngana penza. Fou, ba dive fou la mpungu. Non, on aime te pesa la santé. Et pesa na taille. Maïsa no bolele, obi tunanga nini? Na tunyo nini Obi ti na iro lukayo boye, na epe na ba question na ngai parce que na Luanda obi to landela rabino 3 na kin o to landela rabino awa. Balobi Kinshasa vitesse ya kosarana te. Nga moko pe na ye na moni Kinshasa ba jeune fille bazo tambola na mituka na bayaya. Ngolo batambola na mutu. Ate niveau ya millier na bino lekeli. Ya biso ba artiste. Lekite bino ka ba artiste te na ba fille vraiment moi mususu mwana mwasi o mitu na sala wapi. Mais balobi na sima nango bokoma ba PD. Ba lesbienne moi bala changera mituka nzo rande PD. Mwana mwasi o mona tam so azo mata ba via zo ken nzo andazaka mwasi ya lesbienne. To ye moko pa za lesbienne bit isa nini yango na Kinshasa vitesse yango ya bino surtout na bino ba artiste. Eza nini maiza ni bololi. Yawe. Yo ba nondi. O lieu to zakana ba question na biso do wana ba question na ngai. Non, yo moni yo artiste hein. Il faut me capter éclaircir biso par rapport à ma kamnenge zo lekela la mboka nazo comprendre pete nini yango zo le kaoji limbisa ba spectateur bo limbisa o penda petit na ngai Brenda Mbili Lopez donc ba makambango ezaka passe moni nzamba zali non di premier Mobutu nzamba zali ya moni papa Patrice Ngoi Musoka baka yikampi konde konanga kanga motema ndeko nangai nzamba yebi pasi nyoso komona donc nzamba yebi kolela na yo pasi na yo nzamba yebi mais zana quitte la Moïse quitte la s'il te plaît ezana ba oyo ba okanga motema te da ba okoka mbau te bazokoka mbau te ba cédé bazo cédé ba o moni o bazo sala wana ezaka o ekomama na Bible ke na tangwa suka sikonga lingani ni nzamba frappé bango abimisa siko ba vrai abimisa bango na poisa abimisa bango na poisa abimisa biso pe ba vrai ba oto salela ka nzambe na bosolo oyo to yebi nganga te kisite lokote nazo salela kaka na yebike musala na skola ma ya pompe na ke église na zonge za te ba mususu tala eza ba mususu pe bakenda ba église ake église mais asa ake voilà azo bomba na sima ya Bible soki boza esika moko wana boma ndazo loba no pas faire autorité obi oui nzoka nde pisa boro jwa bord omoni siko place ikri na nga pisa boro jwa bord ezu place yango bord yango nini perpendiculaire azu jeep mais eza pasi tellement tozo yoka
Oh bana basi ba osa ki lesbienne makasi po bazo ba voiture. Mais oyebi quand même peu moko. Bon, normalement on appelle mututi. On appelle mututi, on appelle na milieu public. On appelle na cop na bino lo appelle kotito. Ba oyebi na bino pe komoni ye na e ba sala ngo. Oyebi pe. Omoni koyeba so koyeba c'est trop dit. Koyoka ndenge bato balobaka. Ah bon ka ke par exemple Marie-Jeanne Bololé to ra na mo lo wana. Ngasi konde exemple wana eto yoka même exemple sur Marie-Jeanne Bololé to yoka ketam susu na mutu boy exemple pour ngai vraiment jamais de la vie de ma vie na ko sa musala na te sakana mobale bilengi mo ikata na wana nzela. Est-ce que bango ba occuper bilengi wana te ba otala intérêt wana ba tambola na ba na mibali na basi neza pasi na peso témoignage mo nga bomba raté vie na nga mo azaka na Belgique na pesi mbote papi Kimia cheval blanc abisanga lobi nondi premier na Kinshasa même ba journaliste ba commencer ba ta poto ba ye ba mo luka bango ba proposer ba bimana bango. Na ba journaliste ba propose. Na ba journaliste ba komi bongo. Kasi teza. Te na ya bi ke na kuti ba journaliste ba pede na mboko. Baze belé. Po bi bango Na bi bango baze belé. Très bien bo bango surtout bango nde ba bunga na ate. Ya bango bomba na ate. Bango bisango boy vraiment. Bango ba bomba na ate. So lobi na bi ofinga ni na ndeo ya kipede. Siko ya biso ebele bazo ko se bazo masqué disons bazo masqué bazo bomba ma oye bato mona ba pe baza na pité moko amona mo sele kate oh vrai chérie mona landi ako sabiso nzoka nde pisa boro ozwa boro balingi bas omoni place ba bazala balova ba chérie nzoka nde ba perpendiculaire mais baloba rappel que so ba obima na mibali na mibali si ça bango mo puissance ça bongo te bongo kasi eza basi mususu tema alingi ne mobali amone mususu mobali kitoko be mobali ngo azandenge ya lingaka ta faiblesse sexuelle tala eza mi basi mingi ko alalika wana isifu ba yoke kaka za na Marie-Jeanne Bololé. OK oui. Mais boza rappel na bango bokoto ya bango bo pesa bango ta conseil te ba bande na mina mibali ba bande na mina basi. Siko yo tango yoka kaka o confirmer te ke ye o bando pesa conseil de po aboto na mu comprendre bo swana nana. Ça dit Robert pe libanga na mulili tike o so beti libanga na mulili tala ngana betelo mo kutu eza kutu libanga na yetelo mo kutu na yeba simple boete ngabi etelo kutu lisolo mo za mari bona boy muto na kesu ko le pa muto yo ebisi Marie-Jeanne kengan bongo obi kana kamenga bi bongo ya zena masolongo ilo mo ya simple bo komisio ko tuna boninga bi babiloko ko tuna nanga lingango te po omoni ngana boye eloko ko tuna na yo mona ngande na zawa na sanduku ya makambu na bimisa te parce que soki muta pesi yo confiance ayeko biso likambo babimisa ngote moi je suis comme ça ndengo mona nga tel que na zaboe en tout cas na za muta vérité na lobaka pesanga sani na boka ba mai nde boka ngalinga ngote mais nazala so muta ebi singa likambu ke no mangisa no moni tala boy nalingana nga olobate so muta ebi singa secret donc et pas nga secret tikala secret na nga olobate pour so muta ebi so moni tala boy na ebi singa batu te na ebi sika yo donc c'est ka ebi ke Marie-Jeanne motema neza sanduku. OK voilà mais ça batu mususu nde to vanda msuna ba tournage bena ba milimo bo so bitili solo ki tala bo omona meme na a meme ngona ba ndenge moko bo siko sani oyoki katika ngula ta poto bo mekana kapé moi trop na msala na bino bo mekana bo omoni nga tellement na mambo belé na lobaka nzamba zali. OK nga lobaka omoni si lelo ndengo yo kutinga na ke tournage te na baka c'est que lelo za ki journée na ngana tourner te parce que na temps o so be temps ça combien de personnes au ba si tournage au bazo tourner pe na ebele pe o ba fa na ndako mais tant nzamba bi ke Marie-Jeanne lundi tourner le msu le mardi tourner te lobi mercredi tourner jeudi tam so tourner vendredi so tourner bo tourner te nga mona ngo nzambe
namona yango freinage te namona yango blocage te namona yango okomekama te parce que nga mutu akomeka nga oza te nzambe nde mutu aopesa opportunité na nyonso na nde ka bandoki ya famille na biso bamibali mosusu tobima na bango baokitiste banani bameka bakoka pe te baboma mpe esimba te totelemaka ndenge frère na biso abi esimbi te Moïse Mbi abe esimbi te baluki oyo na butu esimbi te bongo siko nani yango na théâtre oluka amekanga epa na ngai ndima mapa omekana te ndima te siko Marisha Nibino pe bokobotola na bamibali lokola problème mosusu et puis elo mosusu na yoki libala ya bino ba comédien bozo bala na bino bomocha ba désordre na ba couple bana mibali ba artiste ya mibali bobima na entre bino na bino kopa comment avec moi si donc ça veut dire que kasi nyoso tuto yo karate na bada yo kango la Luanda ta na yebo na bando confirmer bango moi mobalo alinga bala mais ezo simba te pour comédienne moko lobi déjà ndenge to bimara na so ka ko bali fi wana bozara na mindondo komi mon Dieu. Vraiment. Siko yebisa biso bolingo ya bino na boko tika vraiment te. Omoni Mobutu tozabatu. Eza na batu ba mususu nde bino baba journaliste okomona pe journaliste mo be chroniqueuse mo bo sepel na ye bolingani mais a dans les bons. OK. Mais a te pisa boro jabo. Olingi moi ça batuka po moni makoloni tonda. Omoni moi simevanda, omoni moi poati na kitoko po bino wela tolo. Obite mangolo ya bien ya kodembela yango yo. Non. So olingi moi si linga ye pona mutema mba parce que ezana ba Doberman na ebele na théâtre. Ba Doberman. Olbin. Ah, Doberwoman. Doberwoman. Ah. Oh, yo solo bala yango ngana solo. Mais yo lo makambo ngana lo bate. Olobi nini? Yo solo baba Doberwoman. Ndike mambo belenga na lo bate yo so répétant na complète so zo. Donc narata théâtre. Na biso baza ebele o ba tireur d'élite. Na ya basi. Ya basi ya mibali. Donc ba mongo ba ngo litimbo. Litimbo. Wa tirobi. Pan. Azoli me banate. Siko nga esa banka so mutu abi mutana kufuna maladi bo nga na po anini kyo na bimana yete. Nga kutu batu bakanisela nga na mabe obimana ye bozana ba maladi. Dans titre le babo na kata théâtre ba malade ezali. Titre le babo bozana ba malade. Tout le monde ba santé na bino te. Toyebi bino. Mais ça n'engage que vous. Tala omona penza mutu mo ya bien zawa na mazo na yebite tala ba vrai chéri belé ba sala pe théâtre te. Mais bango na yebite soki ba fille théâtre oui na yeba ke tozara baskitoko tozaka ba en tout cas tozara vraiment baskitoko ba vrai chéri. C'est lui qui mange travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais si ça mabé parce que si tu manges à l'hôtel, celui-là va manger encore dans la même hôtel hein. Et celle-là aussi car on a hôtel ango okuna hôtel ango et comme siko yo malade ko ina mais comme siko maladie bino yo ça peut bosser nini beaucoup fi et le bis jusqu'à même jusqu'à non la petite fort o ma pe bino so bosser nini beaucoup fi on se pele quoi beaucoup fi na hôtel bo respecter bo zanano mais eza bientôt moni nazolo bana o c'est quand même ça fait très mal au cœur. OK. Au monde qui aime sous moi na moi si moko boy bobanda pe ko sola bien bo mamba mo bondo sola pe bien aime sous accueilli boy na ba condition moko et ça la capace. OK. Mais toi ba que 5 ans 10 ans plus tard toye babango na bizaleli bazabolo ba entre guillemets toye babango na bizaleli. Ba comédien kalaboza bazaka bongo te lelo ikoma bongo ndenge ni. Normalement eza na makambo ebele banda koleka na kundulupe batu banda oyeba te
kala pe mabe ezalaka voilà pourquoi mona so tali ba série ba tumusu ba kufa ka ba kufa ba maladie pour abimana oyo yango moni eza descendance wana gloire à Dieu peut-être ba musu ba omoni tokolo ba toka sans tout eza ba sans tout musu ngande za malisa bolole na bimaka na mutu mo pe ya théâtre c'est que na bimane kala et puis lelo jamais ko betanga histoire wana Marizane yo kande bomilongo la kaka ngana zoloba rien que la vérité parce que ngana mo santuté après tout soki na bimaka parce que na ko tango on a temps présenté soki na bimaka na les passer mbala théâtre donc lelo kuto ko kaliso na ngati ka insanité muso beta mama masolo le kakala ale bomo beta ngo lelo kasi yaka ba nostalgie c'est ba nostalgie parce que ça la salité et ça ni succès ça ni on la propre les salité ce qui est là propre à l'époque pour le moment comment tomber les solo à nos c'est que magasin bololé asa na mobali na ye oh tom so linga bala le mususu yo mobali wana mususu bala ou soit olingo bala soit tuzamba makambu na yo za balingi babimisa déjà Marie-Jeanne babimisa ni babimisa dia kombo a Joana bobetaka na yo wana ngata bobimisi mbali na ngakuta ayebi makambu ya théâtre donc ils sont fous de tout parce que ya otala kanzila okinde wana mbona opona zaneti no et tout là Marie-Jeanne wala mobali na c'est tout là omoni nzambo ya zanzambe ya makamba mingi okasa na c'est tout là et na samba te problème exact omoni tala omoni eza batebele baka tango bozo senga na sengi nzamba opesa ngate parce que oza nango déjà nzambo ndenga salaka mamba minene alinga so oza nango te aye kopesa ndo zaki ono zaki nango te te nzamba sala siko bongo so oza nango te ozosenga nesinga boye osa nzambe na nzambe sans biloko olia mais nzamba mo déjà ozolia ozotumba déjà biloko ozolia on a ça pambola que déjà biloko ngwana ozolia ntango mona oza vite nde akopesa yo eloko ozolobela ça veut dire que na minute ozwi vraiment mobile omona zwa tenga nani muswamba nde mon amour aleki bango tout il est tellement le géant tonton oleki bango vana yo mbala pembe ya bien ya Marie-Jeanne ko obi nzamba pesa peka o muto oluka na luka pena mobali ya bongo baguna nga ya mbinga ya kombo na ye o teke lelo na leki quand même bolo bala baka na quand même na bisino na l'équipe quand même na bina zui baguna nga le goût de ça tika ko bebisa ba kope rolinge ya likolo ko saneto zana e mozana ete mais oya Monique alinga bebisa kope na epo alinga ka yepa nanga avant tanga kombo biso tutoyebake bombo babasi na bino mpona nini yo wasinga nde naza so nazali na mwasi na ngai natanga komboni te siko bananga babomba basi na bango nakomi lesbienne te na bien bobombaka basi na mibali na bino mpona nini bata media te bonga na bombi te parce que naozelaka calibre 12 ebeta bochano lopete na lisaka ben oui bongo siko est-ce que lopete na musape yango eza limité kana bato mobo non ça va fier ben oui lopete na musape yango eza limité kana bato mobo te eza pe na bato nyonso nzamba obetaka mokebe taka ngola tawa na senti bolingo elobala kaka bisa likolo beta ngona likolo ngo bisaboro jabo même Marie-Jeanne kande to sala ala beta biso na ba plan moko wana esepelisa pesa biso pona lelo mo ya sika ya suka na obombela bisaboro kapisa ngai te mela julu kapisa ngai mela ngaka preuve à l'appui preuve à l'appui mela ngaka preuve à l'appui sikonde to fandi bo lupango ya yomo mele nana zombi lupango te nazo futela obi ke to yebi ke bino ba comédien bino tout bwana ba parler
basombeli bino bamapangu to bosombi bamapangu bino nyonso tout bacomédien na bacomédienne boza na bamapangu botongi bosombi awa na kata mboka oyo bobongi vie na bino changeant. Ah bon? Oh, gloire au Seigneur, mais les gens n'ont dit. Ça n'a profité nous en passant, na pesi na nous Nanata Kaza la patrona, na pesi bambo tebele. So yo le bible c'est que oyoki ezate que sombi mapango parce que tona mbongo soma mapango te za bato ba pesa sima na misapi wana basombi mapango te bana ngote. Ah tiko telemela ba ninga so yo kana biso omoni te omoni mutasala ke loko moko boye. Na ebite so intérêt nos aka pozo fuite la monde ko mo boye po tambo na mo voiture moko boye po na moina nous comédien ou comédienne o ake ko kata vraiment voiture na sachete. Ok mingi omona kaka na kopa sombi na kopa omona bambuki mondamba ke bato na batolier yango ake ba repeindre mais zat na mona te oyo camion ye azu po tabiso batolinga lokumu ba comédien tout basomba ba otamona mitu na bomba penza nde no batindelinga ka ok penza na matade mona comédien dans filmer taka na ndezo kita tondi mayo mais quand ndenge esomba oui tant so batum so pona bi batum so mabe ba komana ba na commenter ma no ba poser na ngote non mais na ba bongo pour ba lo ba pepo ba lo ba pepo na keto ba ko lo ba bongo te nga keto te wana nde ma wana ya kombo na ngate ce qu'on a ba na sens nini ke swinga le bilelo na sa ki lezi bien c'est que osombelinga lo pangwa pisaboro jwabo na wiza nga suna bina sala ngo siko yo sala ki pede o sa ki lezi bien wana lo kwa malonga te ka nde biso tout au futela biso to futela likona oka ba voiture ba oteka na bango mutu muninga momboye na problème pesanga tama 1500 wana moni net yo komi non sala eloko yo nzambe tande nzamba sabiso pona intérêt suko sala intérêt ado na comprendre do intérêt na bango za mike ngasko na nga intérêt minene ya onga ko sa vie wana te po funa za eloko munene na pesi na natakaza bambote parce que te aye pona makambo lobi wana eza mambo ezo sécurité na ba artiste comédien pesi biso opportunité ya ko tekela biso moi espace na $150 ba zamba kuna na kati kuna côté Lutendele côté ya Selebambu donc initiative oyo na natakaza sali c'est à féliciter parce que ngana ko somba mwa zamba na ngaboy na kepe ko sala bilanga wana soko loni nguba après 3 mois ba ko tekela ngaba pe basaki na nguba awa oso comprendre après so combien de mois bibi si masango sala combien de mois 5 mois oso mona ba ko lona na ko tinda mbokende bibi si bolona na ngata masango ba ko lona masango futika batumbongo après 5 mois ozana milona na oya bien na ko soma mwa zamba na ngabo na $150 supena na mbongo un sushi na nda yoka ba msa ko tindela ngambo na sombi pe 2-3 place na komi na mwa 60 mètres na nga na ko lona baba te baba manyoko wana pondu pe boteki pondu manyoko na pe bosali yango bosali si fufu pe lelo oyo to dini pe mo chômage pe na mboka ozomona ke ba initiative o nana takaza asali pona biso ba artiste comédien na bino baba so yebi yango tsa pe na bino $150 $350 aux humo espace parce qu'il y a sali cité des artistes mais lelo oyo nesinga dia na sina bandiko senga lelo oyo ndenge mama na biso mama wa ropa za na ko ba non le quoi déjà besoin ba place na tongela bino ngesa nga bien ponga mama wa rondene mama Olive Lembe Kabila. Vous comprenez? Maman Olive Lembe. Il y a après pour les comédiens, les journalistes. Oh non, yo bien te. Ngala mona ka net. Te ba collègue na yo bazana na mère. Yo sakana. En tout cas maman Olive Lembe. Yani singabo. Na besoin na mona yo. Attends la kana ba comédien na ba journaliste. Ko constater que wa kasi on a lobby tinga. Ngapena na besoin na mona yo. Nyoso. Azalaka na batu nyonso musupe to vanda bo mama na biso mama présidente première dame Denise Nyakur mama Denise Nyakur akolo ba pege non
Ah, bosombi ba terrain. OK, nazo tongela bino. Cité des artistes ba tongeli biso pe. Tato souffre ba pour que tournage. Et pas nanga so artiste ba ah bazaka à l'aise. Au moins na ko bimisa bolamba OK, bo bimisa bango c'est mo, bo bimisa bango fufu. Ba vanda ba ko tourner à 20h 21h. Mais c'est OK pas ba comédienne mususu. Mais so ko OK hein, t'es pas ba comédienne eza à l'aise. Mais so OK pas ba tu mususu to kenda ko senga bandako. Mais tout le monde a passe. Makelele pai, maramwe pai. Monsieur papa ye, les mususu. Oh bona bo to so papa ya bo sala ka moi 2 heures du temps. Aussi longtemps qu'il faut bo sala moi 5 heures du temps, moi 4 heures du temps. Beaucoup limité. Au moins bo tourna ki bo elobe komi non. Mon une place to zaki kuna to zwinda ku awa, bo changer histoire. Donc eza pasi. Ngana o féliciter na ta casa, ceux qui peut batu musu baza bongo lokwa ba na fondation Ircel Charity. Mes excuses, il y a mon boss Marcelo Luzaya de Motema maman Chimel Mouila la Queen. Bakolo bakeno to sombi pe moi 10 hectares na biso be 5 hectares. Marisane Bololé to 4 pe moi ndambo. Et ça bien. Pour les lots mabele pour la terre qui chasse zo sangana. Banda artina maluku 5 ans 10 ans plus tard et zo sangana. Eza katika sombela ngaka na centre ville ko sombela ngaka kuna eza yanga. Bref Marie-Jeanne ozoboya makamba mapangu o ba comédien bozana. Te tona mapangu o baninga bazana ngolelo. Te yangwana kaka o ba sombela o na nota kaza teke biso na moins cher $150 $350. Ah donc bo sombi on est na moins cher. Sombi na moins cher. OK. On beta batolo wana basoni na baonde na moins cher. To sombi na moins cher na $150 na nata kata sala biso cadeau na zamba na to sombi na moins cher oloni bilanga na yo ti avec l'état baninga banzo tonga yo pe banzo tonga sipo linga tonga na contrat atongi pe na contrat chaque fin du mois moi ça peut pour na bana poto na batu nyoso espace ezali espace penza ya bien ezali pokuna côté wana eza vraiment eza vers ngakati kuna pe. Donc mboka ngoza kota bakinga kati donc au mona ke mututu olingo somba mabele pendeza normal les plat. D'accord. Eza ya risqueté. OK, merci beaucoup biso olinga to sala surprise malgré to lobby si yo baizane et ça linga plaisir et même que ba projet na yo ezanene. Maman Marie-Jeanne tourné pe ba film ya yo moko vraiment bon oza de pokota na nzonzinga groupe ça la raté hein au moni les jeunes non de sinon bengo le jeune non dina ka les jeunes bao tout bao hein ah tout jeune oh masala nga tout jeune depuis na elimbisanga na mona ina te tout jeune bao depuis pomba niance bambote donc depuis pomba pe na yo luka yo bira mona merde ozomona. Donc ezaka te osala groupe suna biso na baninge be basala groupe le bana ba groupe te parce que groupe eliaka o va ina boliko na ngoko réseau na futanda ku Claudienne nasi na lakso suki mwana nga sali yakaro moni mwana nga azui diplôme graduat sur quoi ça l'esthétique et coiffure auto sala vraiment yakaro mama yaka Aolinga te bozo même ben serre parce que ça peut préparer était bon yaika pa basale suki bozo même mutu ben serre bo mona musala au mona osala. OK. Donc ba projet d'avenir nanga eza mingi surtout pour na mwana nanga nazo s'investir na mwana nanga pour lobinde penza yende mbuma nanga na obuka. C'est la meilleure des choses à faire quand même. Ouais yango na ba projet d'avenir belé pour na mwana yanga moko donc nzamba ebika nde to kanaki po oza télévision tokoloba makamnyo sauté. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'était la surprise à la bino banda boeti ba surprise et pas la comédienne bon se préparer maman lombo to na se préparer to bimana parce que tout ça j'ai moi boyo pour la ba fille wana ba lar na poto wana ngasko na linga yo boaki ngape na boaki bango mais le foot ndeya le foot ndeya en tout cas on faut boaka vraiment Rihanna Domingos maman na Kylian Elias ba bébé Vwando. Rihanna Domingos wala mtu na biso. Oui. Azana na Angola. Ouais, azana na Angola. Out po yeso Angola karate. Rihanna Domingos na pesi yo bambote. Brenda Mbili Lopez. Brenda Mbili Lopez. Voilà. Ah ba petit na nga des fois te puis ba petit ngo ba kola.
Brenda Mbili Lopez. Non, c'est l'appel na yo Brenda. Donc non, c'est l'appel na yo ngala yango na ye Kinshasa Brenda. Qui n'est pas na bande na. Na biso. Afi Bikembo motema papa Raphaël da Silva. Afi Bikembo des fois ye asola. Afi Bikembo. Mote na yo pe Afi Bikembo. Bongo bosse mo bane papa Raphaël. Ah, motema ya papa Raphaël da Silva. Voilà. Dada Love. Voilà bato na peso ndenge yo za na sima na yesa bino déjà. Bon mon ande les jeunes non azo quoi aza ko accompagner nga. Donc la kisi ke Pisaboro Ojabo. Dada Love International. Dada Love International. Wana pinza donc ba petit nanga. Basula bien. Ba on baza ba kilo te. Na ebisa yo. Venanga Ferro Makenena. Ferro Makenene. Ferro Makenene. Fumu Roi Salomo Sita Louviluka original. Roi Salomo, Fumu Roi Salomo. Fumu Roi Salomo. Sita Louviluka. Sita Louviluka. Original. T'as comment moulaye mena tangi. D'accord. Trésor Mbambi na Dallas. Trésor Mbambi na Dallas bambote na yo. Bon balobi moko. Levé Aaron Koubi Kalala. Aaron Koubi Kalala. En tout cas, écoutez, na lembi bambote. Na vu que na so bambongo belé mbala mwa bien na bongi vraiment. Na bongi. Wana déjà so accompagné donc bon séjour na Gelor Kisoka balobi les géants garçon donc moi na Paris à Tongo babi soda poto Gelor Kisoka. On a accompagné te. On ndeko nanga mbali donc ya pomte wana moi mungala mais sur na malheureusement parce que alinga zonga déjà alingi azonga déjà ya sola be fa beaucoup ta menata oyo. Excusez, peut-être semaine on dit to bandi le loboé je crois azonga peut-être dans 2 ou 3 jours. OK. Mais beaucoup ta nezate. Donc bon séjour le sur maman Betty Fabela na comité mettant sur dans 2 ou 3 jours maman Betty Fabela so comment voilà c'est ngala loba maman Betty Fabela ngaye tarande na mona maman Betty Fabela donc yende beaucoup tana parce que yé vraiment makoleza na nzela beaucoup ta pena vient nga Ferro Makenene et pour VP makolia na nzela wana ba grand frère. Donc voilà, Benji Ongeni sa zonga ki donc désolé Benji Ongeni papa ba naye motema na ye Benji Ongeni ono tetela ke mafumbe. Merci beaucoup. Merci. Boni peyo boliko. Vas-y belé ba fifi bolili minouche mama kati pongo Nadia Nzuzi ya Félicien Iyoko motema mama Nicole Bishisha Bibish Lokuli Claudine Louzi tout bien la sucre Dorcas Simbeli Riti Sombo donc Moïse Maoto balobi yaya nangai Valentin Bofaya yaya Alain Bofaya José Bofaya Christine Bofaya donc famille Bofaya tout na pesi bino mbote na ba Bofaya o baza ya biso te ba mbote bele bo akabando na biso po biso to bana bongandanga po maboyela ba mbote bele balobi famille Baende famille Bokungu babi tanti Rosie Bokungu là dès na bosa ndio famille Bokungu bambote na bino nyonso bino pe ba oboza nga mama kati pongo na pesa yo pe na pesa kelangai bana ekanga pesa mbote na Esther Bokoke Esther Bokoke bambote na bokila lokondo mweza pekato e ya sa pembe ya vimba na kanda la pemba vimba na bisa yo kwa vimba obiza beso mo sa pemba vimba lesu surtout za sumo mukuse et puis Nadine Ntsongo
te yo Nadine Nsongo yo lobi obi Nsongo Nsongo za komba bangala ouais que ça nesinga za Sylvie Nsongo Dimers Nadine Nsongo Nsongo wana ba komba Nadine Nsongo voilà bamote na bango merci beaucoup. Quant à moi je dis un grand merci na Jancy Mavouidi na Afrique du Sud et puis le millionnaire Yannick Kini Belle vie Candy Bambote no la patrona et puis na osenga na offre mondengo yebo il faut le kana espace Belle Vie TV et ça juste na Kimpwanza place ezala kala M16 Belle Vie espace Belle Vie TV eza wana okolia maboke okolia biloko nyonso nyama zamba fumbwa dongo Belle TV au théâtre Belle Vie au théâtre asali espace Belle Vie TV donc au koti na kati normal aux à l'aise aux ole kitoko il faut visiter Belle Vie beng sangati ah bengi so ngande fona ke no kuna po ya bengi sayo potaka Belle Vie ya sola bien quoi ya solo et kuna olia kitoko masanga malili tout service moko très bien aux ala bien accueilli donc deux fois té. Merci beaucoup et aux États-Unis ba mbote na bino hein tala kaka mission poste sur la tête et un grand merci na Yannick Kini le millionnaire en Afrique du Sud et puis na Pesimbote na Trezeguet Gouzala de Midien un grand merci na Ibrahim Kachita. Il faudra respecter les gars qui ont vécu. Kadi Mabokete, double poche. Moi, sur l'équipe, il y a la possibilité. Et toujours dans le bon. Et Banderognon, surtout au Balingara, Nondi premier. Topé sa confiance dans la fondation Edi Iyeli. Edi Iyeli Molangi. Donc. Talakaka et dit hier il n'a pas sur Bambote Koto Zali honorable Nabiso bientôt député national hein non dit premier toza toujours vraiment et dit hier Molangi wana maba vie Nabiso ba grand frère ba osala fierté ya ba oncle nangai asa oncle no non dinga na ba te que yo za mungala oui ba te non parce que et dit hier wana vraiment ba beaucoup la cannabis ya bangala vraiment des fois et puis azo ça la fierté vraiment il y a ba jeune surtout na bana ngiri puis partout et dit Yeli Molangi vraiment azo ça là yango moni te il faut soutenir bango faut soutenir pour asala ka ba œuvre na commune na aza mwana ngiri o ça ba œuvre na ngiri yazo vanda côté musume azo tika bana ngiri te eza lokwa ba mususu ba bosana ki aza natif ou native eza passe eza lokwa pe Yemoko le boss de la fondation Irsel Charity Marcelo Luzayadio donc azo sala vraiment yé azo sala potango ya a postuler photo soutenir bato ko voter bango wana bato vraiment ba sala mambo belé Diembeli pesa komba bato nyonso bozana bango kuna Diembeli bato baza kuna pe bakomba ba nani pesanga ba combo espérons Claudie espérons pour ceux qui ont baba paya te c'est qu'on a kisi quoi na lever mukelenge ba mbote na bino d'accord merci ya na baleki na ye filmer baleki nanga zoela baleki nanga ba ka tala yaya oh ba petit frère nanga ba ko tala yaya est-ce que yo yamba baba paya na ebisa yo ça ba suba baba paya te quoi banda na ba balinga ba tuté ba kotaka mibali na ba chambre na bango. D'accord, merci beaucoup, ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.